Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino mpona ndenge nini bato mosusu awa na poto plaisir na bango ezali kaka se mpona kokosa ba diaspora congolaise et surtout ba diaspora congolaise oyo bazangi mikanda na poto nde bazali ba faible devant bato oyo bazali kokosa bango. Bandeko babolingo lelo na poto awa tango ya kala toyebaka ete circuit ya bashekula bamakambo ndenge na ndenge nde bandaka kofuta bato bambongo. Mais sikoyo toye komona ete bato oyo bazwa ba mikanda ongai belge, ongai français, ongai anglais, bato wana nde sikoyo baye kosala click moko na kati ya click wana nde balukaka ba faible nde banani ba faible bazali bato oyo bazanga mikanda to badok nde bazali koluka bato wana koyelaka bango ba histoire ya lokuta pe kokotisaka bango na ba parti politique po ete bato wana tango bazali kosomba ba carte kosomba ba mikanda ba document bazali kotekela bango sans valeur pona kokosa bango ete ba mikanda o soki bozana ngo bakoki jamais ko refouler bino pe ko protéger bino yango nde ko pesa bino mikanda wana dans l'entretemps bato oyo bazali na kati comme neti ba commissionnaire ya ba parti politique wana bazali ko bénéficier soki moto asombi carte par exemple 50 euros ya yebi ete azali na 10 euros ou bien 20 euros na ye ya commission. Bandeko poto ekomi na makambo ebele. Bandeko babolingo ngai na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete tango moto azali kofongola monoko mpona koloba ete ngai nazali na susi ya Congo, nazali na susi ya mboka na ngai Congo, nazali na susi ya bafemme violée, nazali na susi ya bato bakufi na Congo. Oui, ezali malamu po ete ozali na susi ya bato oyo bazali na kati na mboka na yo. Me ndenge nini ozali kokoka te kozala na susi ya moto oyo kuta azali pembeni na yo awa na poto oyo azali ntango nyonso kosolola na yo oyo oyebi ete azali pe faible azali na mokanda te me ozali koyela yeba masolo ya lokuta soko osali boye soko okei boye ozongisi boye okozwa dok soko opesi 50 euros ozwi carte boye okozwa dok nzoka nde bamasolo kaka ya lokuta. Bandeko ba parti politique boni awa na poto tekeli bato ba carte bako mbata batekela meme bato ba carte na ba mikanda mosusu batekela bato ono mikanda oyo ekosauve bino banini me toyebisaki bino ete il faut bosala attention po ete poto oyo moto ya sérieux azali koyebana lisusu te. Bato nyonso tu bakomi kosala course contre la montre mpona koluka ete banginda
moto na moto azali koluka likonda na ndenge ya moyen nyonso bandeko. Bandeko, biso ba journaliste ya Radio Zumel 1000 tozali mabete ndenge bato bazali kokanisa. Ndenge bato bazali koloba ete bato ya mosala na bango koloba bazali ba mauvais te, tozali ba mauvais te. Po soki tozalaki ba mauvais bandeko, ba makambo yo ndenge ya masolo ya kati o biso tango toyebaka, tango toyokaka yango, tokoki jamais koya kobwakelaka bino yango comme moi ba flash na ba émission na biso. Kutu tokotika tokosepela tokoloba ete ba congolais wana basala bango kutu ndenge ndenge bato wana bango moko baliki bamonisa bango kutu kimona meso po ete basi balekisi mais tozalaka tango nyonso tu soki touti kozwa ba information ya masolo ya kati toyaka soki tosali émission tobwakeli bino bandeko. Toyebisaka bino mpona makambo ya refoulement oyo lelo bato bazali kolela ekomi matanga bandeko. Toyebisaka bino ete na mois de janvier mokanda moko esinyamaki na Belgique oyo ezalaki ba parlement européen oyo basiégeaki na ba député belge oyo mpe basiégeaki bandeko. Réunion wana esalamaki uniquement kaka mpona bacongolais. Bayi kokonstate ke bango moko kutu baza kobenga yango phénomène combattant de la République démocratique du Congo bandeko. Balobi phénomène combattant na kati na phénomène combattant il fallait mona na kati ya réunion wana bandeko bapesi ba critère ndenge na ndenge nini ba congolais baza kosala ba désordre ndenge nini bazali kobebisa ba bien public na ba pays esika bavandi ba makambo ebele bandeko. Tango bazwi rapport wana décision ya suka balobi ete aucun congolais oyo nyonso aza koya na masolo ya combattant oyo azali combattant oyo boye jamais bakoki kopesa ye mokanda. Belgique, France, Allemagne, Angleterre tolobaki yango tozali kokosa bino te soki tokosi bino tolobaki yango bien. Un jour bon la Radio Zumel 1000 tango ba réunion esalami bandeko bazwaki copie mosusu batindi yango na Suisse na Genève na Haut Commissariat pour les réfugiés. Po ete bayaki kotala ete bato mingi oyo bazali kosala makelele oyo bazali lelo kosala ba désordre mpona makambo Joseph Kabila bayaki kotala ete ebele ya bato wana bazalaki bato moko oyo babandaka liti na bango donc bayaka poto depuis kala mpe bazali kokamwa na kati ya bato wana 70% bazali bato moko bazalaka na bamikanda awa na poto kaka 30% ya bato oyo nde bazali kolanda bango na nsima yango na bamindele bayaki koconclure balobi non ezali bamanipulation nde bato oyo bazali komanipule bango bandeko. Tango toyebisaki bino ete bandeko bakongole bosala attention bokeba surtout na bato bazali kolinga kotekela bino bakarte oyo bosomba bakarte mpo na yango nde koprotege bino oyo bosomba mokanda boye mpo ete koprotege bino toyebisaki bino bosala attention mpo ete na minute oyo ndenge tozali koloba mokanda moko te ezala ya parti politique oyo ekosauve moto awa na poto rien. Mais mingi balobaki ete batretaki biso bato ya maboma balobi bolanda bato wana te bato ya lokuta bato ya maboma. Mais toyebisaki bino eloko moko tolobaki ete vérité ate esali mikolo ebele mokolo ekoya ekovuzuna nyonso bandeko. Omoni ntango biso tolobaki makambo wana bomoni sikoyo Europe asa bandi yebaka ete bato 60 personnes oyo bakangi oyo bazali kozela retour na bango le 28 ezali kaka na bazwi bango na Belgique te ndambu bawuti Hollande bakangi ndambo na Hollande misusu na Belgique pe ndenge ezali wana tolobaki ete France pe bokoyoka kala te akozwa lo na ye oyo bakobwaka bango na Kinshasa kuna na mavula na nganda. Allemagne pe akosala yango yangana tolobi ete ndeko koyoka soni te soko ozali kolanda ba émission na biso yo komelaka biso na page na biso na adresse na biso na privé okomeli biso tuna bamituna oyo okoki kozala na yango posa
biso tokoexplike mpe tokoyebisa ndenge nini okoki kosala baopposant congolais ebele oyo bazali ya na poto balingi koyebisa bino verité te mpo na nini mpo ete bango bazali wana baza kaka na besoin ya kotekela bino bakarte baza na besoin ete bopesaka bacotisation bango baza na besoin ya koprotege bino te yokanisi moto lokola Ngbanda président ya Pareko ye moko kutu na poto awa na minito ndenge tozolo bazali sans dok yokanisi moto lokola Ngbanda akosala bamikanda ya nécessaire mpo ete yo moto moko kaka oye ayebi kutu ndenge okomelaki na poto te asalela oyo baeffort mpo yo zwa dok alors ke ye moko kutu azalaka na dok te bandeko il faut tomituna baza kotekelaka bino bakarte ya baparti oyo Pareko banini alors ke influence eza te bon sikoyo depuis bakanga bato wana bandeko depuis bazali kuna na détention bazali kozela retour na bango bandeko balobi ke bato yango bazali même ko regretter po ete bamoni ata ba représenter ya ba parti politique na bango te ezala ta représenter ya ba combattant oyo bango nde babandeki kobundela na sima rien zéro bandeko babolingo bomoni mpona koyebisa bino ete radio Zumel mil tolobaki yango ete biso ata tolobi likambo ata bato bafingi ata bato balobi n'importe quoi mais tolobaki ete vérité ate eumeli tango ekoya ekopesa biso kaka raison yango oyo nde tokomi kokota na kati na raison na biso sikoyo bandeko toyebisi bino ke na minito ndeko soki ozali na mbongo na yo kobebisa mbongo mpona kosomba karte ya parti politique te kobebisa mbongo mpona kosomba mokanda moko teke bakosa yo mokanda oyo mpona makambo ya parti banini kosomba te ozali kobebisa mbongo pamba mikolo ndenge ezali wana bakongolais dossier ezali molili babandeli tala ezali partout France Belgique Allemagne Angleterre tomati kote ya likolo Danemark Suède Norvège Finlande mikolo yo Teresa Muselu bandeko Muselu wana soki esali erreur ezio na likolo ndeko oleki mikolo bakobandaka kozwela bakongolais bakobanda koluele bango kaka bavie mobimba ekobanda kozwela bavie bapassager te po ntango basalaki réunion wana balobi lokola bakongolais tokobanda kozongisa bango na bagroupe alors il faut pas baavion civil oyo ke bapersonnel bazali komata bato mosusu ya bapassager privé bazali komata ebongo tosangisa bango ekopesa mobulu bazwaki décision ke bavie na bango ekobanda kozala kaka bavie moko oyo baloué yango mbala moko na kini batiki bino baye lisusu mbala moko bazwi bino na kini mpe basi bazwaki décision gouvernement ya Congo assuraki alobaki ete bato wana ata bazongisi bango baza na problème moko na bango te bakoretrouve bafamille na bango calmement problème eza te mikanda ese sinyamaki donc ndenge ezali wana bandeko yo moto ozali kozela te okovimbisa mapeka neti mwana ngembo oyo naza kozela donc osali erreur mpo ete obimisaki deja elongi liboso ya bakamera kofinga koloba n'importe quoi mais ozalaki koyeba te ntango tozali koloba ete ndeko keba porte ezali ya kokanga mikolo oyo badok mpo na bakongolais eloko eza te sikoyo nde surprise oyo babombeli bino ezali kaka barefoulement na bino yango nde oyo bozali kozela bandeko soki ozali na motuna ndeko soki ozali na likambo ndeko luka adresse na biso ezali liboso ya bitando ya baekran ya baordinateur na bino bokombeli biso ndeko biso tokobanda koexplike bino calmement mpe bavérité nyonso botika kolanda baescro oyo bazali kolinga nde kolia bino bambongo toyebisaki bino bamakambo oyo bondimaki te me lelo bomoni Belgique ye wana bandi lo mosusu wana eutaki na Hollande na o Belgique akangaki esali 60 personnes bazali kobwaka bango le 28 vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba